oza faire partie na makambo wana ntango musique ekangamaki awa papi gen lobelanga vérité yo santaki nini ça soit na ndako na yo ça soit baleki na yo ça soit bana ya bacamarade no ça soit bacamarade bosantaki eloko nini mpe nini yango tozalaki nango. L'homme prudent voit le mal de loin. Bino bonaka ko c'est-à-dire eloko oyo bino bonaka ko accuser monsieur Dombe Bokumé ko sala ngo. Bino ko ni quoi ba momi ya bato ba nini bino ko sala ngo. Na lobi hein. Ba au monde congolais, toza vision mon côté. Toza vision, toza la vision. Ngala la vision ce soir. Moi je vois de loin. Là mon na sa mabele. Toza vision mon côté. Na on peut cet exemple kaka. Yo za moto, ngala za moto. Ata tozo bunda bitumba, ata na soda, naza na kata zama, naza na kata ya zama tozo bunda bitumba, na ba soda ya basi. Donc on a plaisir te. Plaisir ni bon interdit là. Oui. On a plaisir te. Baneno question pardon. Na lobi hein. Tozo bunda bitumba. Tozo ba soda. Toke zamba. Toke velo ba momi. Mindu ki mikono seli la beaucoup tozo kufa tout ça tout. Mais tu as plaisir mo penza ba sala biso nango. Na plaisir wana bongo soko moi si mo kazali wana ya soda pe na plaisir est-ce que plaisir wana bongo za plaisir sentiment wana ota minute mukete aussi pe sentiment wana mais continue kubala na bien yebi batu combien ba lela batu combien ba leli ba commenter même si via ya ba foyer na bango yebi mais oyebi yango na lobi est-ce que ba combattant ba bébé si ba vie ya ba olobi bien ba combattant ba bébé si ba tubele ba lela ba combattant ba bébé si ba vie ya ba oyebi yango non mais na yebi yango bona ba côté pourquoi mais parce que moi si on appelle aroya na combattre aroya na combat tant aroya na combat autant moi na combat yo mobile wa na combattre esprit na ke va combattant l'esprit na zo bundela mboka moi ça libal l'esprit na zo bundela mboka yo mobile obimaka na ote oyaka no combattre ado ya komi trop combat kombe koti ya bokoko koti ye yo ça osani azoka bombaki. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba musicien donc ba musicien ba premier ndoki ya Congo. Ba musicien ba passer bango kutu kolobate ba passer ne ba ya vraiment po ba suki sabino bango bazota la Bible or que Bible on eza ya bango te. Baninga tango kokie papi ke metolo bela vie papi ke metolo bela vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopoko lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobela vie en gros Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est opérateur de Jaffa ko faire Frenchman papi gen tolobela vie c'est moi la moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 mois prêtre Washington leur pays papi gen tolobela vie papi gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami hein nazalaka moninga na yo te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie
grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Mbote na bino partout bokolanda biso lisusu boye na tolobela vie officielle. Voilà. Merci na bandeko ya biso. Merci na ba oyo botiaka biso na ba prière. Merci na ba oyo bobengaka biso nazomona picho pacho asota bikonko na Norvège. Merci na yo. Emile Bamba de Zurich. Washington, grand pays na Munich wana, merci. Et merci aussi na MG Katola. Wana baba tunangai. Oza tolobela vie. Lelo naza encore na réel plaisir ya koyamba pona bino. Oyebi na yambaki mo mingi kolutu na biso Shelly Awendo. Shelly Awendo parcours na ezaka mulai trop. Parcours na yena Shelly o ya lelo, c'est-à-dire deux personnes différentes. Exemple à suivre. Nous développons dans 4 émissions. Donc, soit on a bien la télévision, non calmement. Hein? Bien la télévision. Pourquoi pas? Shelly Awendo, bonjour. Bonjour, papi Gen. Merci. Ngeta, Matondo. Samba Koum Samba. Bien, c'est ça, le Tcharo Mato, il a mani. Et c'est la bien. Aussi la jamais. Et ça la bakoko. Boni, tout le monde est Mikolo, Boni. Ouais, tout le monde est une grande préparation. Préparation monnaie, quoi. Il y a vernissage nangai. On a eu que Narobi m'a sauté, Nazaï, concentré sur le Cameroun, dans le Simba, pour tout changer comment vision. Vraiment, ma case, hein? L'histoire, vous avez une déni. Pour tout changer ma vision à peuple congolais, ça soit à diaspora, ça soit à Congo. Tu veux Cameroun, vous avez une déni. Préparation, vous avez une déni. Et puis, vous avez une déni, parce que vous avez comme sous-sous. Bah, au moins, on va à travers des tozo, le bah, bah, on peut avoir. Ezaki nini, on a préparé ni Ezaki nini. Non, on a préparé l'éducation culturelle et en bord à la biso. Parce que en bord à la biso, on a qui bloqué. Tu as qui bloqué dans deux sens. Tu as qui bloqué la culture. La biso réto développé en haut. Tu commentes la culture. Bah, qui ont toujours un niveau musique. Ok, culture, ils ont richesse en boca. Oui. Il y a longtemps qu'on a ça qui sans tableau dans l'année, barbaki nangai, souvent on va atteindre sans tableau pour mettre en lumière le monde, va vivre. Mais quelle place? C'est ça le problème. Voilà. Non, ça veut dire, vous avez la condition où ça sans tableau. Mais oui, il y a une condition, il faut que ça sans tableau pour nous faire un tableau. Et puis pour nous faire un voyage. Au monde entier, pour peinture, ils ont sol, ils ont ma belle. Ils ont ma belle, ils ont la valeur. Et loko owana, o mundele développement boka na bango, ils ont peinture, ils ont musique, musique et sima. La musique, ils ont culture, mais musique et sima qui peinture. Voilà. C'est quoi ça les guinéens? Les cas guinéens évidemment mais là si on a mis le monde entier dans la Bible ils ont partagé partout. Faut y quand on a Bible, on a des événements qui propre, on a valeur ni na mundele après ça peinture. Donc différence c'est là, t'as la valeur à mundele n'enga yebi peinture. Pour yebi que c'est que peinture. T'as la valeur à congolais. Sur la musique, ils sont bêta, les gâteaux dans la musique. Des choses différentes. Voilà. Alors, plaisir, nous avons comment on a battu Bayaki, comment on a lengue, mondé la pesio valeur, wana, comment on appelle les loyaux, comme une autorisation au teka tableau, na yo. Plaisir, nous ce que ça guinde. Non, plaisir, il y a plaisir, il y a plaisir, il y a le coup, on a vu ça, congolais, de mettre ma peintre na biso en valeur. Comment on dit bosso va peintre na biso remettre bon en valeur au niveau Europe. La rose aura l'homme sous des peintres
Chéri Samba na misusu oyo ayebanaki tellement trop Chéri Samba mais ayebanaki na niveau te ke Congolais na kotalaka ye ntango basalaka bavernissage na bango parce que vernissage ya Chéri Samba eyalaka nini basala yango na niveau mindele bango na bango mais ngai nalongola nanu bula afana koma na niveau wana il fallait na mettre en valeur à niveau de diaspora ya Congolais bayebake il y a quelque chose où il développe l'esprit d'Abisso, il développe l'esprit à Bana pour battre un mboka pour mboka évoluer. Et on a invité qui trop les Congolais. Mundelende organisateur à niveau du ministère de la culture, on a invité qui trop Mindele. Mais biso na niveau na biso ya présent ya à Congo, ya présent na biso invité qui trop, les Congolais boya ko vivre pour changer ba idée. En tout cas, félicitations. Hein. Merci. Félicitations parce que oza moko ya bato yo bazako longola pe to ba Congo Sony par rapport ya événement munene o salamaki oyo mindele ba se déplacer ki bato ba se déplacer ki po baya vraiment na événement wana. Alors siko projet na yo zani siko. Awa makambo eli ki projet na yo zani. Na ba projet zali belé ba retomber ko ebelé hein. Quoi belé ça soit na Louvre na musée de Louvre na déjà na contact je va bien ngai trop na ça donc ezalo le belé ezalo na cachette na obino poto solo na yo mais na mois d'août ba tableau oyo parce que nga na gina droit na teka tableau te mais na gina baleki na ngami misusu miki bango bateki ba tableau na bango bateki ba tableau na bango mais ngai ba tableau na nga ba ke na ko koteka yango ndenge wana te sans certificat na histoire ya tableau sikoyo na zo basé sikoyo na histoire ba tableau ba komango bien basala yango ba certificat d'authenticité na yango après na mois d'août oyo vers ba 15 etekami nango ibando tekama nango mais na oteka tout d'abord 8 tableaux robinsa 8 tableaux na oteka yango mais pour l'instant et donc autres tekama sikoyo tekami ningo kuna moni tekami ba livre ba presse bukonga na salaki mais zana ezali nanu osoba na besoin nango asoma livre na presse beaucoup ya chez lui à Wendo akoki kobenga ngai na numéro 07 58 84 90 65. Ils ont un cherté. Code de France quoi. Code de France, ils ont un cherté, ils ont 15 euros. À 15 euros, on a sur sombi yango, qui me donne en même envoi na poste, na 15 euros. Donc les alina nous, pour ils ont besoin yango. Ouais, nous voilà livre. Contacter ngana va livre. Va livre. OK. Alors c'est quoi c'est là au niveau commune yango yo. Est-ce que occupé ko apprendre bana bisoté? Mais na niveau on a comme na ngolo on a buna maki na ngo wana surtout bana ba yake belé bana ba Congolais vraiment ba Congolais ba mi bana bango belé bana bango ba ngi impressionné wana mona imona mususu ayo kanga na nzuta zolela abi c'est pas vrai donc ngana projet na ngasi ko ezali siko na comme na combat ya kozwa galerie ya munene ya Saint-Denis on a présentaka loko na ngai bana pe ba osala ba cours na bango ba prendre on va prendre qu'est-ce que dessin, qu'est-ce que dessin scientifique, qu'est-ce que dans le général le rôle l'académie des beaux-arts mais à miniature quoi mon cœur na carte France awa au ben là moi le roi ba j'ai le logo mamba solo mais tout ça la mission ngana o l'effort na ngata on sala premier organisation na ngai na mbongo na ngai moko na yebisa ki okay na meilleur peintre non de l'homme to budongo susu azate siko mundele akumungona na orengana na mundele siko mundele ndo mutakumungona na ngana sima akumungona na ngana sima na kumungona lipa na bango siko lokanga na komedi pa na bango na ko ngate ba servir na ngai parce que na yebi siko capacité na ngai na yebi volume ya siko na ngai ya siko livre na ngai na yebi valeur na ngai o valeur na mutu oye bango ndenge ni nango valeur na mutu yo moko il faut miye bango na parcours na yo qui est chez les Wendo na yeki poto na agenini aventure ni na sali makamuni na sali lumière ni na yaki nango o lumière ni nango komi nango sikoyo soko mettre en valeur on a juste pe na pe du cœur na yo on mettre makamuni en valeur voilà. OK. Alors culture tant on le la culture obi que na habité hein
vraie culture na biso nde pena mingi pena pe yango wana te parce que so tellement honnête on dirait minde na ba yibande pour ba dessin les na ba biloko mingi pena ya bokoko Afrique mais culture ba culture ça musique to culture pena nde yango papi gars na pesi bino exemple na frappé bino exemple pour na bino miso omoni peinture culture na biso vraiment eza peinture o mundela yiba siko ya mettre en jeu siko eza kindokite parce que mundela azotonda wana azolanda ngo lokola nguba mais bino mo africain boye bien te parce que ndeto vandi boye ndeto sa boye sikoyo yo congolais il y a des congolais mingi te sur 100% il y a 10% o bakendaka vraiment asomi tableau na ye a mettre ngo na ndaku eza valeur na ye ezolamba na ye parce que na minute au tableau na ngai eza na valeur moko impossible eza na valeur soko sombi yango tyango na ndako soko oza na problème okoke na mo pete ekotika ngo okango bapesi yo yango nazo préparer ba certificat ya authenticité ya peinture na ngai or bino siko po baboma bino miso babebisela bino mboka babebisela bino makambo tout bamino bino côté musique bakanga bino esika moko mais côté musique mabino désordre na désordre yo somona musique ya mindele bafingana osomona musique ya mindele baluka baporte-parole bazofinga oyo azofinga boye eza système moko eyaki ya sika batieli bino po badéséquilibre esprit na bino cerveau na bino merci. Alors musique ezonga lelo oyo toleki na biso déjà côté wana félicitations parce que stade oyo koti lelo eza on place on a sotali bien ba congolais bazaki invité par yo mais ezaki organisé par ba mindele on biloko to lingande culture ngwana ça dit mindele bayaki po ba mona culture na biso bayaki po ça dit à travers yo on valoriser culture na biso mutu mo pe mboka pe fo ba tchoka même beaucoup mais tango batu balobaka no culture na biso za musique yo mo lobani omi lobani on a sekara bango te parce que na mona tuza na trou noir biso ba Congo tuza trou noir culture na biso eza musique te musique lelo oyo papi gagné nous on va nous en sur le bosala disque eza na makila so le bobeta mbunda eza na makila so lobi ke lelo oyo ngana comme musicien vraiment monene eza ya makila biloko nyonso tout ya culture na biso eza makila mais bozo ko ignorer que il faut qu'on mette eloko moko propre eloko moko philosophie moko kota vraiment na ba congolais na ba na biso propre moko ezala propre pour peinture elakisaka mboka eza propre peinture elakisaka mboka ya propre musique eyaka nsima ya peinture mais na musique mpe ekompanaka peinture omoni ndenge ezalaka mais sikoyo oyo ya biso bokamata musique moko botyango liboso musique moko eza nango mpe na éducation te so totali mpe nzembo sikoyo eza na éducation te so oloni banzembo oyo ebetaka kala na mpe éducation wana eza na banzembo wana ocomprendre ke musique ya lelo oyo eza musique moko ekoma nango baparabole moko mpona kobebisa génération si c'est-à-dire bozala na raison de bokanga musique mais tozanga na raison nde tokangaka musique tant tokangaka musique omonaki te kimi ekotaki sikoyo sali ntango ezongi vraiment ya kozonga oyo ya salité parce que pourquoi parce que baeuropéen babundandaki na likambo wana faut bamettre biso toujours tozala baidiot tu comprends tozala peuple moko idiot tokangamaka eloko wana so tokangami eloko wana moyen diaspora ebima susu bien eza te moyen congolais alanda diaspora mpona mamboka na bango eza te faut babebisa biso yango wana basalaki ke tout musique ezonga bazwa barisque mpo musique ezonga soko ntango musique yango ezongi sikoyo mboka kuna eza nango na désordre moto azodirige bino kutu désordre na kosaka na moko te moto akodirige bino aza na désordre fute nyonso te ya na désordre moto ya mayele oyo akodirige mboka wana aza lisusu te donc mboka ekoti na bapaster na kati na fututu ekomi nango ya fufu yango tebali oyo baluba balambaka wana oyo amoni baluba balambaka badi wana tebali wana mboka ekomi tebali na tebali mais est-ce que force to c'est-à-dire force oyo bozwaka ya koloba musique mpe kangama
est-ce que force wana bokozala nango soutenir? Mais force wana eza nango kaka. Ah, eza wapi? Force wana ezali, attention, force wana ezali so toza uni. So toza uni force wana ezali. Po force wana tokobunda wana musique wana ezalaki na makambo ebele. Omoni biloko nga na présenter wana, il faut teya bakongolais, teya diaspora. Ete ya diaspora respect fait ezala bamikolo bazali oyo babanda komba oyo babundi oyo banyoko mpo na komba mpo komba wana ekoma propre. Mais bamikolo so basali ndenge wana bamikolo bakomaka na sagesse moko mpo bapesa yango passation de pouvoir wana bapesa yango mpo baleki na biso bacontinue nango. Mais bango fo bazala organiser bazala na leader. Tant que boza na leader te lelo oyo yango moni gouvernement wana ya kisasa na kotanga so bakombo te bakomosaka na bino ba utiliser bato ebele awa bino mbo bakombata bokotaki na jeu wana mais bakombata mosusu bakota na jeu wana te. Omoni yango wana esalaka division koma minene ya ebele bapoliticien bakoti na kati bayede biso bapromesse bino molandi bobi promesse oyo moto soko amekozwa pouvoir tokoretrouver tobongi. Ok non, mboka babongisaka yango ke mboka ezala noble, mboka ezala très bien, ezala propre, ezala propre, ezali likambo te ko ngai bo sikoyo na minute oyo na minute oyo nde nazoloba sikoyo est-ce que mboka na biso eza bien pigani yo ntango tozalaki biso nyonso to awa oza kofaire partie na makambo wana ntango musique ekangamaki awa papi gani lobelanga vérité yo santaki nini ça soit na ndako na ona ça soit baleki na yo ça soit bana ya bacamarade no ça soit bacamarade bosantaki eloko nini mpe nini yango tozalaki nango nga na tuni question comme nga le siko nakomi papi gani mpo natuni question wana yo répondre ngai po yo tuna nga mpe mais kimi ekotaki na mboka mais nga azotuna est-ce que unité wana est-ce que kozonga lisusu? Mais unité wana ekoki kozonga unité wana mpe ezonga unité wana soki elingi ezonga te unité wana soki elingi ozonga tokamatake ki leader na biso towelaka na ya komba soko mpe ezalaka ya nini nayebaka te tobwaka yango na se toluka bajeune bali awa tosala comment dirais-je tosala kamwa réunion makambo ebele na kati epuis toluka leader moko ya jeunesse asimbela biso likambo oyo makambo to ezala propre mpo bana na biso awa bamayele tro bakozala na kese na bango bakozala na makambo na bango okomona gouvernement wana ekokima. Est-ce que okanga musique wana bino ezalaka solution? Okanga musique ezalaka solution ya bien. À partir ya okanga musique ezalaki solution ya bien so tozalaka mayele yango na biso so tozalaki mayele à partir wana tonga misa leader comme ça que bato bastar oui bato bakoma ni bastar parce que ozobundela mabele wana yalaki ozobundela mabele mutu elataki yo eza mutu te mutu alataki yo eza fo bakoko nde mutu elataki yo ngai tout le monde. Donc bakomona te mutu oyo azobundela mboka na ndenge ya sérieux mais lelo oyo bamemela biso bato moko na niveau diaspora bayobebisela biso komba mpo bautilize kaka bato surtout bato ya Belgique bautilize bato ya Belgique mingi oyo bakendaki na bagouvernement na bango wana bakoti bango awa na France oka bayebanaki bakosikosi ba diaspora nga na kozala ministre na kobenda yo nga na ministre na kobenda babenda mpe motu moko te eloko moko te sikoyo diaspora komi na ye dialelo ya bato wana likola profit nzoka mpe profit yango mpe bazwi eloko moko te babomi na bango komba babi biloko mosusu bino bondaka ko c'est-à-dire eloko oyo bino bondaka koaccuse na misie bino mpe bokoma kosala yango biloko ni kokwa bamomi ya bato banini bino bokoma kosala yango nalobi omoni congolais toza vision moko te toza vision tokozala vision ngana na vision mosusu wana moi je vois de loin nga monaka sa mabele toza vision moko te na opesa exemple kaka yo oza motu nga naza motu ata tozobunda bitumba yango ata na soda naza na kati ya zamba naza na kati ya zamba tozobunda bitumba na basoda ya basi donc okozala na plaisir te plaisir moko interdit nango okozala na plaisir te bandeno question pardon nalobi tozobunda bitumba toza basoda toke zamba toke mpe na bamomi mindoki mikolo noselelaka bato azokufa tusa tutu mais toza na plaisir mo mpe nzambe asala biso nango na plaisir wana bongo soko mwasi moko azali wana ya soda mpe na plaisir wana na plaisir
est-ce que président beaucoup attend sentiment na autant minute beaucoup te aussi sentiment na mais continue tout bala bien yebi batu combien ba lela batu combien ba leli ba commenter même si via ya ba foyer na bango yebi mais oyebi yango na lobi est-ce que ba combattant ba bebisi ba vie ya ba olobi bien ba combattant ba bebisi ba tubeli ba lela ba combattant ba bebisi ba vie ya ba oyebi yango non mais na yebi yango bona ba côté pourquoi mais parce que moi je suis à aroya na combattre aoya na combat tant aoya na combat autant moi na combat yo mobile wa na combat te esprit na ke va combattant esprit na zo bundela mboka moi ça libala moi ça libala esprit na zo bundela mboka yo mobile obimaka na ote oya na combat te ado ya komi trop combat kombe koti ya bokoko koti ye yo ça osani azora eloko moko na libanda tobaki ete eza mutabaka mutu na mwasi na makasi kuna eza te soko mwasi adimi na ye combattant na bavivre eza guerre te mais est-ce que oyo bino siko bino mondo lobani parce que bino vous pesa conseil est-ce que bino mondo pesa conseil mais likambo wana na opesa au conseil te nous sommes devant so na pesi au conseil te papi gel loba obi likambo bolingo ko na obiso ya mwasi ya batu ya mwasi ya batu bon mwasi wana tuka elenge ya mwasi ya batu mais il y a toujours elenge fait le fait na ngoni on continue fait le fait na ngoni ezala elenge yango esili elenge yango osila ndenge nini elenge yango osila ntango désordre ekoti ole na fait de fait wana ntango bolinganaki wana bobalaka mpe kaka eza tiki otika mwasi po mwasi aza lumière ya Congo ntango oyokamati mwasi ya bato na kati ya combat ovandi na bango te donc ça veut dire que mwasi wana mpe lelo azalaki mpe bien te nde mosusu aza na yo nde mosusu aza mpe na mosusu donc soki tolobaki musique ezali moko ya bainstrument oyo eyebi na kodétruire Congo bamusicien donc bamusicien baa bapremier ndoki ya Congo bamusicien bapaster bango kutu koloba te bapaster nde baya vraiment mpo basukisa bino bango bazotala bible oke bible oyo eza ya bango te oke bakoki koboya te mutu ozali awa ozala catholique olanda culte mosusu bakoki koboya yango te mais oyo ya biso ekoma na niveau moko impossible tala lelo oyo yo mona mboka mobimba bokozala bino baconseiller ya baluba kaka baconseiller na baluba kaka bauti na église moko ya baluba est-ce que oza normal est-ce que na Congo kuna bato bazali te bana na biso bazwa ba diplôme bazali te na diaspora bana na biso bazwa eza mingi eza bakongo te bakongo te tika bakongo na bakongo longola bakongo longola bangala papi gain papi gain niveau yo comme omoni bato mosusu banégligeaka bato lokola bino ya papi gain parce que papi gain oza moto boye soki ozalaki moto ya lokoso ndelo oza na bastudio l'état oyo nafutelaka yo ndenge afutelaka bajournaliste mosusu awa omoni parce que moto acalme oza moto aseri olingi mboka na yo olobi te nga makambo wana okota te na olandela makambo na ngai na ndenge na ngai omoni tout eza fouti na kati ya république démocratique du Congo donc conscience ya moto esalaka lisusu te mais babele oyo eza ya yo te bongo yo vraiment yo papi gain ndenge oza ndenge wana bon papi gain yo ndenge oza ndenge wana vraiment papi gain tokende oza na association na yo association wana il faut voter salama po bazwa président association non bon soko ekomi ntango ya association wana ozwa vote mais vote moko esalamaka na kuku bazwili bino eza mosusu association batili bino est-ce que association ndenge oya ozala te makambo yango nelekaka na Congo bayela bino donc baoblige bino baprésident batili bino président wana akomi komanipule bino ti na suki na bino président wana azomanipule bino wana mais yo vandi kaka bozotala bokomi lokola bazoba bokomi banyembo est-ce que juste voilà tokolobake parce que oyebiki eso otali omona diaspora mpe bele na moni bango bamokende kota Corneille Nangaa kuna yo position eza ndenge mpo babi foza na position so na position te c'est que yo mobi place ozali mais normalement vous na position soki Nangaa te Félix yo oza koteni
Non. Ngai, omoni ngai, moni diaspora pluriel. Oyo bakendeki pa nanga. Bacofondateur nango, eza biso toza ebele. Tozalaki na boule que contact fait ça là-bas, dans tous les deux côtés. Ça soit côté nanga, ça soit côté IDPS. IDPS, gouvernement IDPS. Pour avoir contact na bango, pour pas compter la bango na 4 pour avoir mis en considération. Moni. Alors, oyo bakeli kune pa nanga. Oyo bakepa nanga. Bakepa nanga, bino bobi tina bakepa nanga te. Oyo bakepa Félix, bino bobi tina bakepa Félix te. Parce que nous ne sommes pas organisés. Si nous avons été organisés, nous avons un leader beaucoup. Leader Rwanda, c'est le gouvernement. La diaspora et exil. Le gouvernement et exil, et les gens ont écouté à Batouana, surtout, qui ont écouté à Félix, qui ont écouté à Nanga. Ngai, pour Ngai, Moutnosu a déplié libération à Congo. Parce que, Nanga Nanga Zaningwana, ce soit Félix, et ça, Bangom, tu as la biso bêtise, tu as la biso Kwanga, tu as la biso Nakata Congo. Bon, sanitaire à Kwanga. On dit Kwanga. Kwanga, il y a un rapport pour moi à Rodiati. On peut lancer dans mon fond nettoyer, non? Il fallait qu'on nettoie biso makambwana. Mais là on a la comprendre te, et là on a la comprendre te, to comme na kamoko boye, ngala mona na musika, boko no ba dialogue, boko mina boye. Mais yo abengo déjà rebelle. Yo au sa la rébellion. Oso ba mboke belé. Mais yo on a la freiner. Il faut pousser la tina souka. O longo na salité na yo oyo la kibiso. Tant que salité on est comme il faut tout solola. Et ça c'est normal, c'est comme normal. Et nous on a voilà. Papi gain. Ce qu'on veut nanga ça a besoin que Félix a kende. Il faut continuer combat na ye. Batika makambo. Est-ce bon on a une indépendance. Toi l'indépendance. Comment beaucoup de indépendance, beaucoup sur le dialogue na Libanda, na Qatar, les États-Unis, or que bon que besoin pays indépendant, besoin de pouvoir bon propre. Et c'est impossible. Attends bino ba Congo, attends Congo na Zuba. Faut que le Zuba, on a voté là nous mais voter le match. Mais ba ko obligé nous commander voilà te, il faut peuple soit à tellement. Abenga na batwana nyoso tout peuple azwa en charge makambo ya mabele na ye, prenez-vous en charge et coquiner nango coquille, prenez-vous en charge. Si vous prenez-vous en charge beaucoup quand te so ka Félix Azumutu achikuna bomuko doba internet kofinga koloba me boza na kata capitale. Nous sommes en Europe, toi musika oza mboka na biso te. Na makampe ndenge koma awa ya biso ya diaspora faut te masiko na ndenge bien so bo te na ndenge ya mabe bazuye blaka bacho na boloko so bacho na boloko okomona pe diaspora Holanda hote parce que nous okuda c'est ça le problème. OK tant on a chose ezalaki tant ça les combat na biso so ba kanyo papi gain biso tout Holanda yo biso tout na simo na vraiment au moins ma préfecture veut bouger le biso bacho ba ye to bang non. Là, on a plusieurs fois. Dans la évité. Mais là, on a plusieurs fois. Faut mona. Au moins, on a délégation de combattants. Dans le commissariat, il faut mobiliser. Mobiliser, on a aucun problème de mobiliser. Mais tant que suko, au moins, tant que suko, tu as contagé, il y a M23. Tant que comme j'ai M23, comme on coûte à Nabatou. Tant que vous avez M23, vous avez besoin d'avoir un kangaba, vous avez un secret d'avoir un absolument bon. On a qui c'est quoi M23 bien avant on nous surtout bazo sala sala na bakoro wana ngala yebi ngala vivre ngana kata boloko na yima kamane belé do makamane ezo sinani et c'est ezama kala eza leloté ezaka ba confirmation ba confirmer yango ba kokama que un jour kotokuna est kuna et comme dans pays mususu et comme dans pays mususu bino ki diba bozo landaka to landa bananga Félix Salibo non. Faut tous ensemble, biso nous soutenons nous bato yeba bakama ngai ndenge diaspora pierre bakene kotokuna eza lokola bakiko comprendre makamba Congo on se pela ino bakene na se pela ngai ba yebi siko makambe beleti makamba ba découvrir kudo o ba yebi o ba kuko solola
mais bino bozo solo na to bino ozanga na kofinga na koloba boyi mais bino mo bokuta na ngana ba Félix na ba Félix na kuku bolinga koloba te mais bango ba bombi te ba kei ngana opesa bango valeur c'est tout. Voilà, chez les Wendo, ozomona Mikile Geneni. Ah, Mikile Geneni. Dans le sens où on a. La bannière est stundenge bina poto ozomona poto ekende. Na poto ekende na mabe. Ku poto mezo kende moko ba bezazo poto yo oto yakate. Poto to yaka poto mususu. Mais elo on a conseillé bateau, so nous vivre sur poto, so na métier na o c'est le moment où on met en valeur. Voilà, pour moi, on a considération. Voilà. Alors, moi, conseil, c'est qu'on a jeune, on a jeune nini, on peut me soutenir sur la poto lelo, on peut me soutenir vagabino, on peut par rapport, il y a compréhension, il y a comprendre lelo. Par rapport à comprendre lelo, il y a la mettre éducation culturelle, la marche. Pas comprendre qui est chez lui à Wendo, qui est Yaya wana, qui est Papa wana, qui est Koko wana. Aïe ne lo comment on va mettre le bisobota la dingue batwa vivaka. Bota la dingue tout gros tamboula. Comme on dit. Conseil on peut savoir no ba lelo. Basa la misa na bon kaka. Basa la bien. Basa na mbouté parce que moko zamboko ya mabe. Toi so na mboka moko ya ndenge ya bien té. Surtout mukanda soko za na ngote na mboko yo. Okoma muumba moi cité, quoi mukanda. Ça va? Okoma muumba moi cité. Ah ouais, quoi mukanda? Parce que le lot, basi le lot yo, ba ibi valeur à mukanda, bino boza identité té. Bon vous comprendre tina identité né. Mais mundela yebi tina identité. Bino boza identité té na kilo. Mundela soza na identité, boza na noso. Vie sociale na yo, les propre. Na kamunuto, les propre. Alors basi to comme boza le lot yo. On va na biso ko ko zwa lelo na baleki na biso so azu mobile la chaîne ndako donc mobile ko bina soso abotsa abuso mobile ko ana yo botsa ngai pondeza shotsa vole bikene na botsa na zuba na ngana ba na yo simanzela na kipo ayebi ki bana baza avenir oza mboka avenir bana zamboka yo avenir na papati toi tu dégages laisse-moi tranquille. Pour maman, ils ont quoi Nzambi, de ba considérer qu'il y a beaucoup yo, après ça respect. Mais pour la paix, ça maman respect, il fallait dans le bino moko boza na identité, na mboka na bino. Boza na identité donc boza na mboka te, boza na babedar. Na kata mboka na bino boza na babedar, boza na identité te. Passeport, eza identité te. So boza na identité est présent na kamera mebele, ils ont présenté ba sens social ba ali, et des ali, ba kamera mebele zali. Voilà. Il faut comprendre. Les loyaux, nous avons basé au grâce de l'eau, on comprendre. Parce que bah au-dessus on va comprendre. T'es tant que t'as la banque, il s'en est. Non, on comprendre. Et là on a la salle, il faut comprendre. Non. Et là on a la salle, il faut comprendre. Faut la émission. Qui est valeur na yo? Il y a yomoko yangai, il y a yomoko comprendre que ah valeur des abouis. Voilà ce monsieur-là. Il était comment? Monsieur Anna Salaba prison, Ebele, Azali Truand, Salaba Bolo Ebele. Moutouana, bah yembié partout. Ok, c'est nous surtout à Congo. Oh, il y a valeur. Bah yembié. Mais Moutouana le loyo a commis combattant à Zobunda na mabeye na bango. Mais Moutouana trahir mabeye na bango te. Donc Moutouana za Moutumoko, il faut Moutumoko aza Moutumoko azala plein de sagesse. Donc comment nanga na comprendre que ce que logo va pesinga yango et ça va comme tu vas pesinga yango. On a trahir comment on a été. La nuit, na kota. Jamais. Oh, il faut dire la proposition belé là yo. La proposition belé là. Proposition c'est bandanga pas là. Belé bandanga pas là mona kan. Toi qui va dachit. Proposition de bosser là nga bandanga kala ya Kabila. Ba Francis na boya mbongo wana plus de 500,000 na boya. Katumba yé. La proposition, nous avons un à côté de la diaspora pour habiter les Maboko. Mais surtout pour ça, il y a la diaspora balani. Il y a Kara. Ah, chez nous, Bassali, restaurant, bar, nous avons
Yo akana ya ku ya 100 000. Ya 100 000. Nzo ne babosani ke Sheli Wendo aza mutia amona ka eloko. Abe choko. Cheke. Soko choke. Sheli Wendo muta choke. Ngana wova na lelo nzala. Papi get. Nzala nzala ngambona ta de hero na ngai. Na botama na lumière noko ngamona comprendre ngote. Lumière na botama ngona na pesa ka mama na ngai. Merci. Naza na paix na ngai. Naza richté. La vie na ngai bien parce que nini maman na nga sukola ngai maman na nga sukola ngai asukola pe yo ndongo ali awa asukola biso na mbaya ya source ba benga ngoni mai sobe parce que na tango wana biso nso ba sukola sukola mai sobe moi bakabati moi mukua le msusa Yakoba ya na kati tout ça pour que misao lo sukola nga ndingwana eza lumière na ngai te eza lumière ya mission nga na ki nango wana développer cerveau ya jeunesse na biso. Merci. Message on lancer le papa combattant pour tous ces na biso ça bangonini par rapport il y a makambo nyoso les capo quelque part les lois vont combat les qui pena mamuzo boto mona ngote on ça bangonini par rapport à makambo nyoso par rapport à makambo nyoso tout et là on a kokolo vraiment na kati na kokolo buzo de ya biso mo ba combattant parce que division les qui trop botika on va division botika on va division on va division les gens na tina moko te les gens mutu te leader pas à la rater na combat combat sur le monde leader à la rater leader à komaka sur le boulot ma bitumba pour comprendre acte ya mboka na biso pour ka leader pour mettre yana bon comme organiser il faut jamais vous alaka non organiser il faut comment organiser pour la Mamba Congo et puis Mamba Congo so organiser il faut vous en armée ba politiciens ne surtout nos hommes na lelo oyo ba na kin oyo ba ko ya nga na opposer candidature nos en armée te Félix a préparé armée na ye ba nanga kuna ba si ba préparer armée na ye solo ba ke na vote aux alaka bitumba et aux alaka bitumba même les autres du foyer là on a 2028 ba tie président mais faza na minduki so za na minduki te eza nulle part mais siko bino ba combattant bino ba na mboka oyo fallait bos la leader na bino parce que bino bos donc nous surtout za na mboka oyo ko sala armée ko sala on awa pour voir na bana ba na armée awa bino ozo comprendre histoire wana ti bino linga histoire ya koloba loba ya division ya boye ko koma sikoyo solution na ngoni na ngo Félix azobeta bino nanga azobeta bino otikali na tournoi vous êtes tourné en rond voilà donc il faut vous aller ini sikoyo au moins le cameroun na sali la betelo ya métissage mixité donc ça veut dire la betelo comme mundele arabe tout bosangani tant bosangani bonakisi bolingo valeur apesi bino valeur mboka na bino alors tant apesi bino valeur mboka na bino ba mikolo lokola nga toza ebele mpona valeur wana oyo bakoki kovandisa bana wana tovandi tozwi manzungu ya mai toci awa yo ningo ya leader olingo ozala leader otrompe biso tokokima okende kuna te tosikola maboko toza makambo na maboko na yo ali oyo lobengana bato wana so bana na kata kongo wana tozwa pouvoir po pouvoir eza na diaspora baboma diaspora po bayebi ke pouvoir eza awa pouvoir eza na kini te pouvoir na kini oyo eza na kata kini wana yo moni yango eza pouvoir vraiment oyo congolais moko ya kata kini na hotelema ta alobi aza na minduki te tokoyiba meme moto azodirige bino miyibi bazodirige bino bozobetela bango maboko na moto ayebi politike te bozobetela bango maboko papi gagne omoni moko nyonso tout un politicien ya mboka oyo nakosa oyo te il faut ça la science politique culturelle il faut ça la science politique culturelle il faut ça la makambo mabele na ye nano tout d'abord politique na bango na bafrançais milai ezalaka te omoni ngata na présenter na tableau nanga na présenter ngo na langue parce que mundele apesaki nga conseil abi biloko na yo ozoprésenter biloko ya Congo présentant ngo na langue no expliquant ngo na langue ngala soki interprète akoya interprète akoya nsima mais yo oza promoteur ya makambo wana linga expliquer makambo ovaloriser mpe langue na bino ovaloriser mabele ya Congo culture ya Congo
bino ozo valoriser on la musique pour la musique tant on valoriser on la musique bon en français on le kabango ba mo ezebele na français sur utiliser on ba te là pour na comme à niveau on je fais des cours à côté massage non ils allaient rabouiller peinture zéro comme sacré dans le monde. Il faut peinture pour avoir la valeur, il faut présenter on a langue. Quand on a représenté culture na haute, tableau na haute, la langue mususu, on peut savoir sur valeur. Merci. Mais tant qu'on a musicien, on va mais bon on peut on temps on va BBC, mais musique pas musala ba musité. Ah bon musique pas musala. Oh. Musique pas musala te. Oh. Yo jouer l'orchestre, ngana obete na orchestre na yo, l'orchestre na on embauché ngai. Yo embauché ngai. Yo so bona musicien à côté du chômage. To leader mu ngateka ba disque no bido moki boko ko misala. Mais ngai na okota chômage na art na okota chômage. Tala sikoyo, na to présenter art na ngai. La semaine où on peut maintenant, la semaine où on va dans un peu na côté na chômage. Bah il dit que avant de présenter art il faut attendre pour présenter. Donc si on présenter quand la vie dans ça là il est comme ça dans 6 mois. Bah on fait dans 6 mois là on fait dans bon là. Tant qu'un artiste. Voilà différence en moi là. Mais yo musicien so musicien bouté le mon côté. Nzembo zote kamate ozana ndavo ulungu msala nasali ko yemba munyo so yemba na munyo so yemba na wemba munyo so yemba ko bete neza no musala te ezala mo musala te musique musala te musique musala te yo yo vanda photos que musique musala musique musala te na bale sabana wana mais azote ka ba disque na eti azobeta ba concert na azote ka abeta ba concert pe zalité so zalité awle sabana te soki musique pe asali musique ba chanson de tekamité awle sabana te mais awa musique ata etekamité atosa nini nini zali ba le futa comment dirais-je na poser na kombo ya nini nango ba le futa yo mike na yo parce que osali ba œuvre na yo ezo ba na baba ezo ba partout ba mbongo wana surtout ils ont bien contrôlé bazo na yango mais oya bino ya kin oya bino ya kin kuna oya kisasa wana est-ce que yo to sali disque na partir la kin on dia mbongo ni tile lo kutu ba nyongo ba mise ba kufa ba grand chanteur tile lo mbongo na bango nan bazwa kutu te organisation za la kutu te côté musical ngo mbongo ne yo on va dire musique ezo musala. Voilà, je vais aussi c'est biso pesa batu mbote na pesa mbote pa ya na pesa na mbote pa ya sera na bébé ki goma na pesa mbote belé pesa mbote là on pesa mbote na batu so ba aider ngai nga muimbura va salir grand travail ya kuyalu na ko za ya kuyalu vraiment bravo vraiment oya sali pona eloko po ya yebi kisasa pena ye abuti kisasa ye oya yebi mais oya awa misusu awa chef coutumier awa misusu kutu bakomeli bango biso ko kuna bakomata bakobeta yo omoni bakongole bozo ko ba lettre so boke vernissage bakombata ba kuna bele wana ezaloka ya bakombata te wana za éducation omoni munde ndeka sakana na bino mais na semi bravo merci mingi na diaspora o ba répondre ki na invitation ana la bi bravo ba to ba répondre ki na invitation ana les gens là ils connaissent bien la culture notre culture ba bi art très bien voilà tout le monde ba loa sampongo président na biso ya Congo bana Congo nyoso bana ba Congo de totila nyoso tout donc bazo belé ba igo o ba sala ki promotion makambo e bango surtout en tout cas ba ke belé mingi na pesi mbote mingi surtout na mundura na pesi mbote ya mingi mama na travail au sala ki pour la organisation ya eloko oyo surtout président na biso ya Congo. Merci. Voilà, merci na bandeko bolandi biso. Ezali passage vraiment important parce que chez lui Wendo azali moko oyo asala cop asala tout na mboka oyo abeta babolo ko asala tout mais tala lelo orientation mususu ndenge akei nzelo ya kei wana bakufa prophète nzelo ya kei wana donc libela na libela mbongo sur mbongo
œuvre vivant non voilà ozozela nini œuvre vivant ozozela nini mpo landa seli ya wendo yo mosala olandaka no kaka o musique eza boye kende formation lokata vie na biso seli ya wendo ala exploiter art soki ayebi peinture ye akongo ezali numéro ezali akongo bientôt là ezofungola nini nango ozalaki bato oyoesali na poto surtout soki oza nanu jeune profite nango ngana mokolo mais tala sikoyo mais soki oza jeune epai famille na yo banobetolo maboko epai respect nde ozala epai mondelo akopiso respect voilà merci allez tosali bongo mbala nsima ok matondo
Posana osilite bana bakolela mama Posana osilite ma Virginie Mwana kaike Mama cigarette mama Obuchuna moina na rake Obuchuna moina kata mumbele Obuchuna moina kata mumbele Obuchuna moina nzete Yeah.
Mama,